Valdi na Jolicia bazaneti yana leki basolaka très bien. Ngana kamwe la bouche botier au non. Valdi malade ane utika na maboko ya mobala ya est-ce que Jolicia na Valdi batika la vraiment robim. Donc yango ba information oyo ezoya na internet oyo balati sisu mobala Jolicia makambo. Jolicia déjà zalaka neti camarade na biso. Tozalaka na très bien. Jolicia déjà babambelaka ka makambo. Sango tambola kawa. Oh Jolicia moi ça fait mai kalambai. Et tambola partout. Poza ki pembeni na ye. Bazo bisayo pegi tita kutu apanzanga sango. Ngai na Jolicia, oh ken abimara na Jolicia. Donc na habité Jolicia so solo lina mutu et comme il aza mobali na ye. Il a expliqué nga vie tozaki okindile na kermesse. Mutazaka mona biso kuna pegi titaka na mo. Parce que famille Valdi Tamboso bayoki baza ko silika mabe. Makambo ya kermesse. Mais na yebisi yo libale ngai kufa lobi likolo ya publication Jolicia wana. Moi ça Valdi biso ne to calmer to c'était za la calme et loko ezate za kermesse biso so tokenda ba kermesse yango moninga kermesse na kenda raté. Ou t'as pas mobile à Jolicia tant sous Valdi linga ki Jolicia mobile ne ki zuwa pété Shadrach oza cameraman na biso yende bazala kende na Valdi na kermesse kolia maboke kolia bangulu asupu o Jolicia za kolamba kuna kermesse Shadrach yaka ko to benga no Shadrach ya po to mona maladie o ya Valdi eza suspect ya suspect makasi ko tana ba Shadrach pamba na ka Shadrach le ka Olingonyo so ngwana te boye. Ba pona pegi titamona moi c'est azom sous bluetooth azu pondu lia da pegi titamona ne balingani. Baza ba mi baza ba ndeko déjà fa. Tozo ebate omoni mingi ezalaka soki malade ya boyeye mingi pesa ba malade ya zuwa. Parce que tokolo ba maniquer bien sûr ndenge bato ba suspecter maniquer mais maniquer bandi ba guerre internet il est loté. To banda ba guerre na ba Karine Mokonzi ba Jaël Show ba te belé tout ça ba leke tout ça maniki boka pe maladie te to zape ba guerre maniki afinga pe ba biso boka pe maladie te mais to lobi te ke za maniki te pe to lobi te ke za pe maniki o so comprendre peut être famille to wanga ni voilà OK alors les news les news vraiment muto expliquer parce que les news Valdi batikala ozwa photo na Jolicia te muto azalaki na Valdi era kende pa Jolicia na mwa kermesse ezalaka yena pegi tita nde mopanzi sango munene otima ramoni so sala mi mena so yem mopanzi sango ya munene bon peut-être pe ezalaki am sous Jolicia am so fanda po so bien témoin likolekenda ke pa Valdi to ebite pegi tita mona ken piana ozo ka ken piana na so bisa parce que mai ninga na pepa mbate mais ningani déjà et ningani me ya lokuta siko na ucho mona photo moko ya Gele News bache ya mambo ya Jolicia en tout cas isalinga pasi po Jolicia na za ser na biso le benga ki tata mosa bana tanga sali nganda na ye asali terrasse eza pona mutu nyonso nde to banda ya par rapport ne ucho bocho loba to banda kombo na ye ko bimana wana ndenge nini asala musani très bien Jolicia na PC bambo te place za komba Jolicia na makambo ebimino ndenge nini kasi lelo tongo likambo ebimara yebe internet nde ezalati bako luka ba fouiller ba créer ba sala boye po ba bongola je or Jolicia na Valdi ba na relation monté Valdi abenga Jolicia tata mwasi ya bana Valdi abenga Jolicia tata mwasi ya bana biso to benga tata mwasi ya bana relation atamoko ezalaki te kokende kermesse ezalaki ke babengisi bino to mosusu boyende ezalaka bajournaliste mosusu mpe ezasali kermesse boya ta boya ovanda nde ezalaka kaka nde mo to bando mo mpe to bando ya fisi oyo aki na stand ye na ngambo tovandi mpe na stand ya fisi oyo bajournaliste ebele mpe bazalaki na bastand bazalaki na wango wana siko oyo ekomika lelo bazalaki mwasi na mobali nde ezokamwisanga bijo na ye ayoki zuwa na makamka oyo elobami na ye oyoka zuwa par rapport ya quoi pour relation ya Valdi na Jolicia ezaka relation nde ya pito azali pe na Jolicia ndenge azala na bandeko ebele merci c'est là omoni bino boza bato ya bambela bato babe nga biloko nde nazolinga te nga relation na Jolicia ezalaki azoya nde ndako aswa na madame
tout ça l'émission awa ya kermesse ya mapesa et bon na kermesse na zalaki tuna yeso ki na kina ba kermesse c'est que ba marambo belé na yenda zamie placé à expliquer yo azoloba na biso bien te tozo comprendre komba fifisi wa kuna bimite super fifisi wa pesa na kati ya histoire toloba ozo comprendre est-ce que fifisi wa pas na kati kermesse za munene ba journaliste beli ba na ba stand ya za na ngambu jolisa boy ba musu ba yina ba ngambu tanga ba komba bato ba ndako mona kuna to tanga no ba komba bato nyoso mutali boso nani Peggy Tita mutami balé nani to bando ki lebe ming na Jordan Kambala mutu ba fille internet ba journaliste tanga nyoso esa lo ba fille ya journaliste na no mona fifisiwa na mona ginani Jolicia Mourape ba no zala oki ba komba ba tangi avant maramona nyoso Mourape abomba est-ce qu'il faut qu'on luka Moura de la presse kotu na ye et fan de l'Est que zala ki mabe donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Soussou na mikabi chose simple qui Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na bisonyon sur les amis na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande, maman Gina Botos azawana, bonzambe zo futa na ndenga mukete, et na Londres, papa Polydor azawana. Na Lausanne, maman Yvette azawana, na États-Unis, maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino, ba maman internationale, ba maman ya Château la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté. Moi, c'est mon thème mon nene. Moi, c'est mon thème pio. Moïse à l'opposo. Pendant solaire. Éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle. Moi, si à Yambo, oya salama futa, na bave d'escargot pur. Moi si ya Yambo, oya telemela démon sata hydroquinone. Oya baby sa lo posono na nduta. Oya baby sa lo posono na bouton. Oya baby sa lo posono na cancer. Oya baby sa lo posono na non-uniformité du temps. Ozaka na première vitiligo. Nga maboko ezo telate. Nga makolo etelaka te. Nga ba genou na nge yinda. Maman Tina la fez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, au Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, Bissika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien. Spécial mois de la femme pour la maman. Maman Tina a cassé prix. 17% en réduction. Spécial mois de la femme avec la crème miracle de Maman Tina qui est 3 années. Ça te traite. S'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino boya et belé problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o nano baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue azalaka kaka moko, l'unique, le sel, le vrai, l'original Maman Tina la fesse de crème miracle fait à base de la bave d'escargot pur
aka yemoko. Notez bien, réduction est 17% partout dans le monde le 13 mars. Tokozala wana pona kozela bino bobenga biso bokomela biso balobi bonne fête de mois de la femme na Crème Miracle. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Elenga Congo TV, chaîne Moko, na kati ya République démocratique du Congo. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On y sobota la biso na Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée, Tolobaki, to continuer quand ba vitesse ce qui ba actualité zali pour SPL Sabino, les Congolais de tous les partout, au bozota la biso. Merci na Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka la mignonne, wazota la biso. Merci na Mwasi Kitoko, Otozobenga Mama Social, Karisha Sadik la Finlandaise, na Katsa Finlande, na Pesio Bambo Teatro, famille Sadik Mobimba, Irisha Sadiki, Jean-Sia Sadiki, Bambo Teatro. Merci Lissusu, na Movier Francis Way, FBS na Katsa Londres, Muto Kangi Londres Mobimba, Salon Moko Kaka FBS, Kalate déjà, Bozo Monango, Ezokota déjà, Awa na Kinshasa, na ville, na République démocratique du Congo. Merci na Binonion Stubo Hotel Abisso, DJ Tobis, na PSOP Bambo Teatro. Merci na Chukuma Papa na Baby. Mesdames et messieurs, Maman To Alou Antoinette Hotel Abisso, Bambo Teatro. To salaki émission na manike. Boyokaki yango ndelekaki ndenge alobaki pona Valdi Tambwe o lelo azwi problème na nzoto toloba nyonso totika na maboko ya Nzambe yango tolobaki toluka pe ken piana to solane nanu po manike toyebaki pe na kati ya fimbu na fimbu awa après codicité na Valdi Tambwe nde tomonaki ba marambo ebimi mais manike alobi eza yete eza kolokoto bazwa pondu batuta bazwa maya pondu ba pakolae aza un problème na validité yango tolobi lelo pe to yamba ken po to mona kiye akendaki tina église oyo Valdi Tambwe azalaki ya ndeko golf kizola nde Elenga Congo TV tozana Ken Piana. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Martin, bonjour bandeko to Elenga Congo, bonjour maman Sidejima Mpata, maman pasteur, moi c'est président Wera, prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi na Londres. En tout cas, basali Nzambe nyonso to ba Holanda biso vraiment bambote na bango. Merci maman Tolu Antoinette Ken Piana yo place Manike azalaki place Valdi Tambwe o babwakele maladie. Toyebite soki babwaki soki eza vraiment maladie normale azaki pe awa na fimbu Ken Piana d'abord namoni déjà oza na ba souci moko o biso tout komona o déjà ezolaksa déjà longino ezali kofunda. Alors avant to kota makamisu na tuna yo évolution nanu ya Valdi Tambwe eza ndenge nini
po maladie wana otomoni na nzoto na ye bato misu balobi ndeti ligorodo bato misu balobi ndeti ngando bato misu balobi mpese bato bazoloba maladie ebele wana évolution dans ndeni. Merci na premièrement Martin, merci bandeko nyonso baolanda biso. Lobi na moi na ba page Facebook partout ba publier que Jolicia un coup, deux coups, trois coups, oiseau qui pas Valdi, mobile Jolicia nde mutasali eboye. Ah, en tout cas réseaux sociaux et comme Sangai, même un coup, même deux coups, même trois, même quatre. Nzambe nanga. Ken piana. Yango ba information oyo ezo ya na internet oyo balati si su mobile Jolicia makambo. Jolicia déjà Zalaganeti camarade Nabiso. Tozarana très bien. Jolicia déjà. Jolicia babambela ka makambo. Sangwe tambola kawa. Oh Jolicia moi ça fait mai kalambai. Et tambola partout. Poza ki pembe na e. Bazo bisayo pegi tita kutu apanzanga sango. Ngai na Jolicia. Oh ken abimara na Jolicia. Donc na habité Jolicia soit solo lina mutu et comme il a za mobali na yi. Valdina Jolicia bazana ti yana leki basola très bien. Ngana kamwe la bouche botie ono Valdi malade ane utika na maboko ya mobala ya est-ce que Jolicia na Valdi batika la vraiment robim. Donc outa pas mobala Jolicia tant sou Valdi linga ki Jolicia mo mobali ne ki zuwa. Na pété Shadrack oza cameraman na biso. Yende bazala kende na Valdi na kermesse. Kolia maboke koleba ngulu asupu o Jolicia zai kolamba kuna kermesse. Shadrack yaka ko to benga no Shadrack ya po to mona maladie ya Valdi eza suspect. Ya suspect makasi. Ko tana ba Shadrack pamba na ka Shadrack le kabo. Omoni lelo batu ba suspecté kaka Manique de John. Peut-être pegi titana ki songi. Emsu ndenge ya zala na Jolicia trop na kermesse. Valdi azoya etanke client kaka alzolia liboke mwangulu emo Jolicia zoma lutu ya Yangolo Amelisi Valdi. Mais bon lingonio so ngona te boye. Ba pona pegi titamo na moi c'est azo emsu lutu azui pondu lia da pegi titamo kande balingani. Bazaba mi bazaba ndeko déjà fa. Tozo bate omoni mingi ezalaka soki malade ya boyeye mingi pesa ba malade ya zuwa. Parce que tokolo ba manique bien sûr ndenge batu ba suspecter manique mais manique bandi ba guerre internet il est loté to banda ba guerre na ba Karine Mokonzi ba Jaël Show ba te belé tout ça ba leke tout ça manique boka pe maladie to zape ba guerre manique afinga pe ba biso boka pe maladie mais to lobi te ke za manique te pe to lobi te ke za pe manique. Vous comprenez? Famille, voilà, ok. Alors, les news, les news, vraiment, Mouto expliqué parce que les news, Valdi, batika la photo na Jolicia te. Mouto azala ki na Valdi era okende pa Jolicia na moi kermesse, ezala ka yena pegi tita. Pegi tita nde mopanzi sangwa munene. Donc ti marambo nyo social mi. Maintenant c'est yem mopanzi sango ya munene. Bon, peut-être pe ezala ki amsusu Jolicia amsusu afanda po so bien témoin likolekenda ke pa Valdi to ebite o pegi tita mona. Ken piana. Ozo kan ken piana. Na ça ça parce que maininga na rapepa mbate. Mais ningani déjà. Et ningani me alokuta siko. En tout cas pegi tita osa le pas Jolicia. Moi respect à la moi mingi. Moi respect pena et à la moi mingi. Et comme ça la biso bien. Jolicia za sœur na biso petite sœur tozala kana ema. Kokende na bango ba kermesse nde bazala ko kutana en tout cas côté wana devant Nzambe ngana yebite. Voilà. En tout cas côté wana na retiré parole na yebite. De pegi tita muto azui message à Panzi. Non mutaza akoyebisa biso maramnyo seza pegi. Pegi tita na ye. Yende mutu camarade ya Valdi. Oh lelo azo filmer film na film. Esposo mona, esposo yoka. Bomade ya watu za ya mani kole malonga. Mwasi azana kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe azai ya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain bad condition ndeko mwasi pe ya mobali na Europe Afrique Amérique Asie na Océanie
lamuka na pongi tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awa toza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza epesi solution mpona masolo ya kovandisa tai ya bamama volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awa toza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awa toza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya bapapa neti na film une seule référence somba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bawu pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Bamama basepeli, papa basepeli. Yaga. Manicole yaga. Manicole la bakola. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Est-ce que bise ezalaki bi ezalaki te toyebi te parce que ti bande kwa le news bazwa lisolo wana valdi ke na Jolicia pegi tita panzi sango donc pegi tita ateki patron nai donc balamo balancer yango après to mona maladie yo ya siko maladie siko ekoya siko menga na mona pegi tita kosi akosi nai parce que moto ayebi information vraie ezaye tout na yena nous donc batutu ba Hollande biso partout dans le monde tous ensemble na Ken Piana. Bonjour Martin. Ba biyo moto yebi information o yebisa biso likambo Valdi Tambwe o tambola nae o lia rané na ba kermesse o yebi mwasi na yebi te soko yebi pesa no panza no li solo to landa non maladie ni eli Valdi Tambwe. Premièrement on appelle son nom ba Hollande biso mbote na lenga Congo partout dans le monde. Batubatika ba les on dit batubatika mambo ba kanisa. Likambuta ngoela mutu nyonso ayaka na mamnaye ba créer base aluga mamnaye. Na uto mona photo moko ya Gele News Bache ya mambo ya Jolicia. En tout cas, il s'alinga pas si po Jolicia na za ser na biso le benga tata mosa bana. Tanga sali nganda nae asali terrasse. Eza pona mutu nyonso nde to banda ya par rapport na utu bocho loba to banda kombo na ye ko bimana wana ndenge nini asala musane très bien Jolicia na PC bambo te place za komba Jolicia na makambo ebimina ndenge nini kasi lelo ton likambo ebimara yebe internet nde ezalati bako luka ba fouiller ba créer ba sala boye po ba bongola je or Jolicia na Valdi ba ngina relation monté Valdi abenga Jolicia tata mwasi ya bana Valdi abenga Jolicia tata mwasi ya bana biso to benga tata mwasi ya bana relation atamoko ezalaki te kokende kermesse ezalaki ke babengisi bino to mosusu boye nde ezalaka bajournaliste mosusu mpe ezasali kermesse boya ta boya ovanda nde ezalaka kaka nde mo tobando mo mpe tobando ya fisi oyo ayaki na stand ye na ngambo tovandi mpe na stand ya fisi oyo bajournaliste ebele mpe bayaki na bastand bazalaki na wango wana siko oyo ekomika lelo bazalaki mwasi na mobali nde ezokamwisanga jo na ye ayoki zuwa na makamka oyo elobami oyoka zuwa par rapport ya quoi pour relation ya Valdi na Jolicia ezaka relation de ya Pito azaki pe na Jolicia ndinga za na bande ko beli merci zela omoni bino boza batu ya bambela batu babe ngabi loko nde nazolinga te nga relation na Jolicia relation na Jolicia ezalaki azoya nde ndako aswa na madame
tout ça l'émission awa ya kermesse ya mapesa ekite bonga na kermesse na zalaki tuna yeso ki na kena bango kermesse c'est que ba makambo belé na tikala ko tuko yeba te lisola kermesse otindenge bimi nga na tikala ta ko yeba te ke bakenda kermesse nga na bika mikolo valdia mona na te ok mo ba course ok bango bazala kende kermesse siko makambo bimi ya kermesse mesdames et messieurs bozoyoka place ba problème ezali tantôt maniqué koto Jolicia nandimi te ke Jolicia ndenge na yebelie akondi masala ba relation amoureuse na Valdi Tambo mais kermesse ngo il faut ko yeba est-ce que zalaki na kuzu na kati ou bien kuzu ezalaki te parce que mutu nyonso ayebi makambo ezaye parce que tout le monde a appelé na kermesse kiti moko bo ezalaka na kati o batu bakotaka te ok yenda aza mieux placé à expliquer yo azoloba na biso bien te tozo comprendre komba fifisi wa kuna ebimi te super fifisi wa aza na kati ya histoire toloba ozo comprendre est-ce que fifisi wa aza na kati kermesse eza munene ba journaliste ebeli bana ba stand ya aza na ngambu Jolicia boye ba musu bayina ba ngambu tangaka bakomba bato banda komona kuna totanga no bakomba bato nyonso mutali boso nani Peggy Tita mutami bale nani to bando ki nebe ming na Jordan Kambala mutu ba fille internet ba journaliste tanga nyonso esa lo ba fille journaliste na no mona fifisiwa na mona ginani Jolicia Mourape bano zala oki bakomba batangi avant makamona nyonso Moura pe abomba est-ce qu'il faut luka Moura de la presse kotuna ye et fan de l'est que zalaki mabe parce que makambo nyonso Peggy Tita za monteur à scène ya makambo ebele ya makambo Valdi nazo ebisa yo za monteur à scène bokomba Jolicia ebi mapamba même ngabo na ebaki makambo kermesse te na découvrir balamo j'ai les news à tien na landela boy il a expliqué nga vie tozaki okindile na kermesse mutazaka mona biso kuna Peggy Tita kana Moura parce que famille Valdi Tambo so bayoki baza ko silika mabe makambo kermesse mais na yebisi yo libale ngai kufa lobi likolo ya publication Jolicia wana moi ça Valdi biso ne to calmer ye to c'était za la calme et loko ezate za kermesse biso so tokenda ba kermesse yango moninga kermesse na kenda raté il faut to luka Jolicia to luka ba Titanio so to luka ba Moura nyonso depuis na kenda kermesse moko na bumbu fi moko ba fongola kermesse atielanga kiti na kati na ebisi yo tellement na ngana zwa sida mama ba kermesse na tika donc il faut la vérité à kermesse oh bah mais est-ce que la vérité te papa tu as besoin de vérité ton la vérité ko kende kermesse za to terrasse et là stand place à battre belé ça qui na place au bomba maté to ya to mais na biso tout ozongi mais oyo bazobi misabalo ba ke Valdi Tambo na Jolicia ba na relation za ki ya frère na sœur est-ce que bi ke so ba bengi ba tuna parquet ba robenga yo problème o bimio est-ce que bi ke yo peut-être peu comme Valdi ezobi mara pamba so Valdi azo kendo tika yo peut-être parce que faut que soupçonner boza kende makambo komo bima kende na vite ba moko papa ba sœur Paul Lumba ba landa so ba Del Joko ba go danger ba Shadak le grand manager na France ba prince Yaweli balanda biso veluzo mbata benga butu azolela petit na ngai est-ce que ça solo na bivie na lapi kutu balaye bele na bivie Jolicia na Valdi batikala kokuta na tata mbote pamba batikala kopesa na te yazo informer nga te vie marambo tie bimi Peggy Tita po tozala na kermesse moi Peggy Tita yo kendo fanda na kuna to sola nyonso na Peggy Tita zaki ozwango neti li solo moko ya mabende zoleka donc ndenge zala ki moi Peggy Tita tika to na masolo Peggy Tita marambo asali oyo Valdi Tambo bozo kabino nyonso nde babimisi ba secret moko alors à part il faut expliquer pourquoi bazala bengana Peggy Tita pembeni na bango parquet zozela yo parquet ezozela yo loba bengana Peggy Tita to bengana na ndeni esika batutu boya ba bengana mutute esika ba ndelo moyo bando salama bolinga kite ya zala yeba nionga abimisi yango eloko nini e salema eza terrasse batutu boyaka kermesse bite bana poto so bebi kermesse nde ezala ba stand ba kaboli terrasse en plein air batutu bayaka bafanda eloko ezala wana te kaka nde to bando ya wana ndenge pe to bando vana pa fifisiwa ndenge pe to bando vana ba stand mususu da fifisiwa pa za na kati ya masolo papa keba pa ke makambo ekenda mabe maladi yani za jeté en tout cas
maladie à valider comme raison senga ce que belé nazala bulende mususu mais wabeke mutu musako sa lozu amoko dans le vide qui pas boire le malade ezalaka peut-être peu marambo bimia je le sais ça révélation peut-être un supposant nango je le sais parce que jolicia balobi malédiction sans effet malédiction sans cause ezarani sans effet peut-être ça pena un chose mutu mususu mais bala ça jolicia par rapport il faut to luka jolicia il faut qu'on luka jolicia qui songi a pegi tita tout le gâteau yeba pourquoi a panzi sango ya bongo donc c'est ça Ken Piana merci nga malade so bois